Sous-secrétaire ya département ya trésor ya États-Unis ya Tali Mambi ya badongolo meso na bokengi ya misolo akosala mobembo na ekolo Congo démocratique. Brian Nelson akosolola na bakonzi ba ekolo Congo démocratique na makasi mazali kosalama na bitumba na kanyaka. Ekolo Tchad epesi na CPI moko na bakambi ya babundi ya Centrafrique antibalaka na kombo ya Maxime Mokoma afunda mipo na mbeba ya bitumba pe ya bomoto esalamaki na Centrafrique kati na 2013 na 2014. États-Unis elobi mitungisi ndenge Chine ezali komitia na sima ya Russie na bitumba na Ukraine pe ekebisi Chine na kopesa lisungi ya mampinga pe ya nkita na etumbu epesameli Russie lokola Moscou esengi bakambi ya bokengi ya Chine pe na États-Unis bayoka na kite lobi pona yango. Koleka batu tuku mitano na mibale bakufi na maboko ya baye bafundami kozala ba ADF o mokolo moyenga na lobi. Bayi société civile balobi ba ADF babomaki na mboka mibale na Irumu kati na Ituri na Nord Kivu.